Ozobanga po aninga bi esimba te. Po ozana na ndako, azande kona nga propre. Sa mutu musute. C'est que loko ozolo banga kokosa elango te. Dans les temps na lo ba telemi. Bando simbanga na mabele, bandi ko simbanga partout penza na nzoto. Kiponga lala na salon. Ah d'accord. Ya bimaki na salon ndenge afongola porte, bon afongola porte, abimal banda pa ke kosuba. Ndakutenga na lalaki, ayaki abandi ko simbanga na ba mipenda bandi ko simba. Ya na surtout ki na ganga, abina nga ko ganga te. Abimi akia se soulager azomi na chambre. OK. Surtout que na ganga. C'est là. Makambo c'était ya makambo ya kolobango na neti pe na mona ba caméra za liboso na biso. Wana za makambo ya foyer na. Bandaki na ekoya mususu ka ndenge ngana yebika mobala grande sœur. Aoyela nga ba mafuta, aoyela nga ba shawama, aoyela nga biloko ka ndenge ezala. Mais nga la pensée na nga na yebaki teke ya koza na pensée wana na mutuna ye. Makambo susu foto sola, foto abandeko. Toi ne kara mingi to yeba mo bien. Toi ba si yo yebi to yeba ni ba secret belé po to ko laisser kamoko. Tanteke akoma na nga musika tanga bandi déjà ko embrasser nga. Na monaki ke comment me manga déjà na ba image ya mabe. Et ça là c'est badé ya komata. Et ça là qui ke na c'est forcé pour na bima. Bon accompagner qui tellement banda ko ya kokangama. Ba voisin na katso na bina ganga ba koyoka. Nda libérer nga ko bima na nga la bimaki. Tozolo ba biloko zo ba no Ibrahim ngwaza nani pa na ngape to fana na sima nani na ndako toza. Kota na teka kana na soutenir ndako ni loko teka ye. Nyonso na yoka ye. Est-ce que ozoyeba oyo ozosala? Ozoyeba ke bazot ba otala biso. Pour ngande na zabona komi na nga pwe ya obima na ndako na yo. Nemoni ke mobali non niveau to komo kende esimba te. Funa bima na ndako na zonga. Tellement na zonga na famille na boya kike na mema message on na famille. Pour na yebi famille to bota minango. Chérie, moi c'est dans la zone de la compris. Non la compris comme ça. Yebi sanga ona zoyoka yebi sanga inanwa non moi si moko elodi yaza yo na rappela que petite sœur ya moi si na ngai na yebi moi si na ngai moko elodi e de bengeli nga boda ça ba problème tant na yebi ka que moi si na ngai ça ba problème donc na tiko na ko ça na région de Bino Ko le balanga c'est ça keba ozo le keba ça point. Maman, bébé, là, bébé, ça, là, bah, 28 ou c'est pas pratique à l'eau. Il faut comment c'est quoi le mot que ça va prendre. Na yé l'émission à la plateau, comme il sa vérité à ma belle à yo. Ndeko ya mwasi na yo, mais yo comment qu'il a posé la dormi, mananga na comme mwasi na yo. Yo, c'est que ça va là. Bien, Kolanda pas moi sou. Yaza na pona ngai. Ozalo kuter. Eh maman. Alors comment vous yoko ko police ba bêtise ba vandi aussi tano ya ko yoka ngo bengi ngai ko bisanga makambo. Moi sina yebi ko za ba film prono na téléphone. Moi sina yedango. Otela na hondeni. Uzomon. Nanga yebe ko te ba. On a de flango. On a téléphone a fait que ça va film prono na téléphone. Bon avancer de vous. En matière de voyage, nous sommes les champions. Global Service Patricom, une agence de voyage et services. Un cadre sécurisé avec un personnel qualifié et expérimenté. Nous offrons un service de qualité. Nos services, vente de billets, assurance voyage, facilitation visa, réservation hôtel et billets, service d'accueil aéroport, conception et impression de cartes, installation de systèmes vidéosurveillance. Nous lançons une promotion de visa Mikili pour Bino. L'avantage avec nous, vous payerez après l'obtention du visa.
Nous sommes à la nouvelle galerie présidentielle, 16e niveau, local C. Pour tout contact, plus 243 82 86 87 764 89 85 98 787. MKO Pacific Prestation de Services, SU, LDA. Une entreprise centrée sur l'apport de solutions d'excellence sur le marché national et international. Avec une connaissance et une expérience approfondie dans le secteur de importer, exporter, transport international des marchandises. Notre équipe hautement qualifiée et spécialisée est prête à relever les défis inhérents au commerce mondial, en cherchant toujours à dépasser les attentes de nos clients. Nous travaillons sans relâche pour garantir que chaque étape du processus soit exécutée avec maîtrise. De la collecte des produits à la livraison finale partout dans le monde, à des prix abordables. Nous nous engageons à entretenir des relations solides avec nos partenaires, basées sur la transparence et le professionnalisme. Construire des partenariats solides, bénéfiques à toutes les parties impliquées, du monde à l'Angola, de l'Angola à la République démocratique du Congo. GPS, Marshall Bros Tito N90 à Andar Miramar. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois Chobisso Télévision. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire plaisir étant donné la présentatrice de cette émission. Bravo, Josie. Cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec José-Christ de Nazareth. Je dis souvent aux autres à la biso, histoire ezo les cana ezo sala pasi commentaire mama wechi omoni ndekoana omoni mais to mizonga kati na biso to mitala bisika wapi to bebisi bisika wapi to ibaki bisika wapi to tangisaki makila to esokati to tchaki poison to inaki bato esengeli na biso to milimbisana nalo batana lingala wana to milimbisana sengeli na biso kosenga na pardon les uns et les autres comme la Bible nous recommande dans Matthieu chapitre 6, surtout à partir 10e, 11e, après la prière de notre Père au nom de Christ, à sur le pardon. Les alliés puissance logo oyo elibera kabiso et kozala vraiment malamu mingi. Toko tsa Christ kat na biso pour que tozala totalement libéré et libre. Voilà, merci beaucoup à l'équipe technique de Chobisso Télévision. Là, je vois Elias, bonne année, meilleur vie à toi, mon solo. Pourquoi pas vieux Orx, vieux Jojo, on a pu bonne année. Papa Chic Moukadi, bonne année. Pourquoi pas maman Lydie, merci beaucoup. Nandengo Yamba Kibiso, maman Lydie, merci beaucoup. Na bande connu, surtout vraiment. Bon, bazo consommer, produit na biso eza ko circuler awa. Tout ça na café na biso, merci bien-être, to consommer en haut café moko. Ezo pesa kolongono na nzoto to pesi un grand merci na fondation chez la Monda maman moko motema malamu pene pene mobali na ye en tout cas nzamba pambola bino bo banzaka toujours ko soutenir ba orphelin na biso ya fondation chez la Monda en tout cas kozala malamu pourquoi pas du côté de maman na biso a sali fondation na ye initiative kitoko ya ba vieillard maman Magui action plus pourquoi pas kokanisa ye pourquoi pas kokanisa ba vieillard ba koko na biso o bazo mona pasi to kanisa bango kozala mala pourquoi pas de soutenir SOS ozo le kana a nzambe nanga akosanga te kopambola bino nazanga mon côté nazana ndeko otomeka kosola na ye na émission oyo. Bonjour maman, soyez le bienvenu. Merci maman. Vous allez bien? Naza bien. Babingo na kombo na. Babenga na kombo Saint-Tiche. Saint-Tiche. Sitia ou Saint-Tiche? Saint-Tiche. Saint-Tiche. Saint-Tiche nan? Saint-Tiche Tansia. Tansia. Obala? Non na balite. Non balite. Oui. Soboti? Ah. Oboti déjà? Oui. Ok, d'accord. Merci beaucoup.
Tokoki ko prier muke avant to kota na maso na biso. Problème exact. OK, d'accord. To bondeli nzambe tata tout ce qui moment on a salubo kuna yo tika ite kembo pe lokumu ezonga pai na yo Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pambola bande kono so bazolanda biso un peu partout dans le monde pebi kisamboka Congo kimia ekota na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. OK, nayambi. Merci maman. Nazoyoka. Eloko na yeli awa. Naza na problème moko ezo déranger nga vraiment makasi. Mwesenga kina ya awa na meka kozwa pe ba conseil na yeba nino na ko sala. Nazaki kovanda na lupango ya famille. Naza na grande sœur nanga abalaki auti kobala kala te. Apropozaki ngai nakende na ye navanda na ye. Ye lokola asalaka natikala na ndako tikala kokipe ndako ba makambo susu nakendaki pe tovandaka ye komona ekoleka mikolo mosusu na lali na butu nanu ye pe mwasi azalaki deja olala mobali ne ameke kobima lokola ake kose soulager libanda. Aye place na lalaki abande ko simbanga ene na ganga akote ko banga abimi asubi azongi na chambre e koleka deuxième fois aute musala aya kutinga na ndako na vandi na otala tele asisi na ngape makamnyoso na vandi na ngandi na otala TV akoti atuninga Saint-Iche grande sœur ayenga abina na yete Monica akoti au grand selo kwa yete nazali solomo oswa na yo kubanga te zana opena kimia lisolo wana soki ndimi yango na kokomisa ndenge grand sœur na yo azali nde na komisa grand sœur na yo na kofungola maison d'habillement na kosala makambo bien ngapsa par rapport ya nini oyo ko balanga ke ofungola ba maison d'habillement osala lisolo ngo za nini baoluka mutu ake kosalo te ngamoko kaka sava naza posa oyoka lisolo vandaki na moni bandi kopusa na pembeni nanga tango pusa nanga nazokima mais azopusa nazokima ne ko tuni nga problème eza nini nda bandi kotalisanga mondenge za boye bando ya awa na sepelaka na yo soko moni emona zaka na uti musana ye so na moni yo surtout soki ulati loka mukuse muteme betaka makasi en tout cas vraiment na zaka na posa na banda ko bima na yo toko mo malokola mwasi na mobali na tunenga bi o banda obima na nga mwasi na mobali na ndenge nini esali loko te esala makana ngo deja eza makambo eleka na ngo batebele bayebi ngo uzobanga po aninga bi esimba te po ozana na ndako azande kona nga propre za mutu musute c'est que loko ozolo banga kokosela ngo te dans le temps na lo batelemi bando simbanga na mabele bandi ko simbanga partout penza na nzoto bandi ko embrasser nga malgré to comme na niveau te que to sangana monaki façon to comme ko kende simba lisusu te na vanda ta so na lobby na vandi sande ko na nga na meka ko expliquer na ko obebi sa pe libala na bango yango senga na ya bana binu na meka ko expliquer kana nga to ka bo trouver les biso solution na likambo. Ok, des pourcentages, maintenant, moi, deux questions, maman, tu poses trop de questions. Quand en action, si je n'ai pas vraiment réellement compris, quand même de quoi lobby, tu as des photos, mais quand tu as mis pour que tu comprennes quand même. Au lobby, question niveau lobby, mon balade de Konamo Abimaki, di banda pour ça soulager.
akutaki olali olalaki wapi olala ndenge nini position anda kuna bino eza ndenge nini lolenge nini première tour ezaki abimaki nalalaki mpe nalala na salon d'accord yabimaki na salon ndenge afongola porte afongola porte abima libanda po ake kosuba ndakutenga nalalaki ayaki abandi kosimba nga na bamipenda abandi kosimba ya na sutuki na ganga abinanga koganga te abimi akia se soulager azongi na chambre deuxième fois nde ayaki siko na moi ayaki kokutanga na otala TV akoti nde ayaki na masolo ke naza na posa kosola na yo makambo na koloba na soki ondimi yango na kokomisa yo ndenge na komisa ndeko na yo na koselo ba maison na kofungola ba alobela baka makambo ebele atunye makambo ngeza nini oyelinga mkopa musala obele ote kopa musala te oyeba ka makambo ngo oza mwana muketo za deja mukolo nde na mona ki atelemaki bandi ko embrasser nga bandi ko simba nga na mabele bandi ko simba nga donc partout na nzoto tuka na meka pina ko se forcer pona kima ko bima na bimaki libanda ye ababeta ki déjà c'était que soka yo kango pa mwasi na ye ausala nga mabe na ndako yango na boya ki ko bimisa ngonano mbala moko pa mwasi na ye desenga ki ke na une émission tellement émission na bino ele kaka na mona rappel bo pesa ba conseil bien les solo bien zo le kayango mona yaki na meka ko partager les solo on a bino. Ok maman nangai deko nanga olobi bien oza mwana ça que oza mwana mokete oza déjà mokolo je pense que tant abana ko simba déjà est-ce que okendeki olobi que vous passez rapporter mais quand même à simbio olobi bien ça que tout ça c'est que yo pe na retour aux c'est là parce que tant eloko ça les maka entre moi c'est mon bail on est des adultes on sait quand même moi même si on te force sauf qu'on s'est forcé, ok, on repousser mon tout soit si je sais que mon bali a moins forcé par rapport à moi si, mais quand même na stade où est-ce que réponse pesa qui positive, yo pour se laisser qui embrasser yo, asimba yo. La pesa qui est vraiment tenté que akoma nanga musika tanga bandi déjà ko embrasser nga. Na mona ki ke comme me manga déjà na image ya mabe et ça la ki ke na se forcer pour na bima donc accompagner ki tellement banda ko za ko kangama ba voisin na katso na bina ganga ba koyoka nda libérer nga ko bima na la bima ki musika tende mwasi na yaki koya. OK tango mwasi ya no ya ki solo na ye na sola ki na été na boya ki kosola na grande sœur po na ko bebisa libala na bango d'accord le solo mususu ko beta yo monika to lobi mais e bendi pe makambu e luki pe makambu bele pe na famille yango wana na boya ki na grande sœur ayeba ndina yaki nanu awo pa na bino émission na meka ko expliquer bino ndenge nini to ko kozwa solution na makambo. Est-ce que mobile ndeko na yo eza première fois ça lango obi deux fois mais ndengo yebelier ninga za na grande sœur na yo est-ce que ça déjà na ba intention na banda kala ba intention du genre ni mutu so encore remarqué déjà na ba regard na ba appréciation toza mikolo non ce qui ndeko moko ya mobile azo sepela na yo même dans le langage, même dans la façon de tu vas comprendre que cet homme a s'intéresser. Est-ce qu'il arriva déjà ou bien il s'est mis à bon, oyonde et comme que réaction peut-être la main zoto des fois quand on a remarqué mais nandako bandaki na koya mususu quand ndenge ngana yebika mobala grande sœur oyelanga ba mafuta oyelanga ba shawama oyelanga biloko quand ndenge ezala. Mais nga la pensée na nga na yeba kiteke ya koza na pensée wana na mutu na ye. Donc na ko remarquer ngonde la moni ki akoma ki dana betension ya mabe. D'accord. Ba cadeau wana eza nango normal parce que souvent na coutume biso na ba africain ba bantu to lobaka mobala yaya azape mobala leki eza vraiment beaucoup moins mingi ba bantu mais eza langage moko malamu te
Et en gros, mes mamies, ma mari de nuit, hein, sans le savoir, toujours prononcer, moi, c'est nanga, mobile nanga, na bombela au moins, na sali bomé, ils ont provoqué. Bah, mari de nuit, ce n'est pas bon. Mais, ni to sungo, oye pas la chose que to sungo na point ni, côté ni to sa andengeni. Lo nga na yele ezake, na ekina sola na bino, fu, na benga pe grande sœur, ayoka makambo, oyo, même voix mobile ne peut pas zala. Oui. Yo monte qui crée pas problème. Te crée problème te fou grande sœur ayeba. Pourtant mususu akoyeba te tina nini na lila longola na ndako na ye. Parce que tant akolinga yeba ke eloko na longola na ndako ne na place se flamme malamu ayoka ngo awane mission ke eloko nga na yela ke eza boule. Mais pourquoi pour le moins non cas regarder à Titi comme beaucoup même non musicate regarder non cas Titi ou quitter non calmement au lieu y a non émission. Soki na bena longwa bongo mbala moko na famille balinga batuna. OK. Ozaki pas grande sœur olongwe mbala moko bongo pona nini na problème nini oyeli tam susu bato so balinga ba imaginer ke ngala beba nande konanga ndesali kena yabo esenga ki kena ya pana bino na meka ko expliquer kana ngande baninga msope bayaka na bakana bango bomeka na ko trouver le biso solution. Fou grande sœur nanga ayeba azolo courant ke eloko ndeko nanga longwe na ndako nanga eza po mobile nanga alingaka koma na ba bêtise pa ndeko nanga. Tu trouves pas qu'il y a des ndeko no ekufa? Que toi que non sur le point négatif. Boye bisi vérité. Il va les kufa pe hein. Est-ce que vous avez assumer les conséquences de ce voyage? So mobile la vie de ta soeur comme ça au lieu de gérer ça calmement. Ndena yebeli grande sœur nanga. Naza site ke aboma libala na ye. OK. Naza site ke aboma libala na ye. OK. Ay, naza site ke aboma libala na ye. Ezaka ke a comprendre vérité moko boy. Po lobi loko le pa na nge salamité. Na kolinga pete ke azo lisusu mwana moko boy na famille aya na ye na ndako na ye po ndenge mobali na linga sala eloko pa na nga seke aza capable ko sala ngo pa mutu tu o akozala na ndako na ye. Ah donc eloko peno yeline ya wana ozo ko éviter danger yo ko kitano na discrétion obimi na yo sans toutefois peu yebsa no grande sœur au gérer yango mais ozo boya ka lobi ba ko remplacer mutu mususu et yo kuto s'échapper msunde ko na ko s'échapper te lobi comme plus grave. Yango. Ah d'accord, merci beaucoup. Je pense que tu peux se un numéro. Là on va voir du côté de la régie ceux qui va déjà Bassi ba komi j'ai signalé biso pour que to kota bena tout ça soit prête. Naza prête. Prête. Oui. D'accord, merci beaucoup. Là, Toko joue sport et puis on se retrouve. Merci. Pour une amélioration de la santé mentale, esquivez le cumul du stress et le crise. Voici pour vous un endroit alchimique pour un repos rêvé. Flat Hotel Alpha. Flat Hotel Alpha dispose pour vous des chambres de confort à partir de $15. Appartement une chambre et salon à $35. Appartement de chambre et salon à partir de $50. Flat Hotel Alpha à Kinshasa, numéro 19 sur la rue de Kingaboa, commis d'Nguringiri, référence Elengesa Khartoum. Téléphone plus 243 81 96 18 530 85 83 37 987. Appel ou WhatsApp plus 243 81 04 37 139. Email alphadible@yahoo.fr. Hôtel Alpha, chez nous le client est roi. Voilà, merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Spot Nabiso Yangoana, Flat Hotel, Flat Moko ya Kitoko, endroit Moko ya Kitoko. Utimikila poto lingi koluke sika kopema yangwana ezali na avenue Ngiringiri, adresse surtout yangwana eza na publicité la biso. Voilà, merci. Ya Saint-Tiche, hein? Oui maman. OK. Maintenant ça va? Ça va. On va bien. Prête à quoi affronter grande sœur na yo na mobile na ye? Ezali. Prête. Oui. Réaction non sur quoi agir. Exact point.
Ok, d'accord. Papa, mon solo, côté la ngai yaya, grande sœur, to me kosola na ye, na kati émission, oh, et cause vraiment malamu mingi, aïe, la vérité na ye. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, prenez place. Merci. Ah, yepi ah. Obi? Nakamo yepi ah, na yebi bende nga moko pa makambo solo. Ye alusana. Ah, d'accord, fanda kasi, fanda na. Excusez biso, na ndenge to benga kiyo kuti oyebi boyebani? Eh. Azanan kasi. Azande ko na mwasi, mwana mama leki ngai, to fanda nenda ko. Ah, mwana mama leki na yo. Oui. Ah, donc vous êtes des cousines, hein? Oui. Ah, d'accord. Vous faites un nenda ko encore. Tozanenda ko. Temanga na bimaka. Ndako to edenga zatende na se desidaki to kende na yepo azana na musala pete loko sasa te to fana. Kwa edanga ta communiquer mikina. Na moi misala obala. Oui. Ah, oza mbali. Ah, yenda zo fanda pa na yo. Oui. Ok, d'accord. Comment on a une casse? Elodie. Elodie. Ah, d'accord. Maman Elodie. Bon, to benga kiyo, okamo ndeko kutinde kona yo. To sabi so basi te. To me kosola moi makambo basi. Ezala malambo ni papa kasi. Oui, aza bien. Très bien. Oui, aza bien. Ok. Olingola mbele nini mingi? Vous préférez les amis? Namba mingi fumbo. Ya linga mingi kolia fumbo. Ok. Au priya wapi kasi? Ah, fait de victoire. Un fait de victoire. Vous avez un engagement pour l'église? Tu as un engagement pour l'église. Un engagement pour l'église. Vous avez une sœur simple? Oui, nous avons un dîme simple. Un dîme simple. Vous savez déjà combien de temps on a? Tu dirais que tu as un commandant pour te regarder dans une année. Ah, vous direz na Kisheri, mais na Kozalanda, comment ça fait combien? Une année déjà. Une année déjà. Ah, waouh! C'est que moi, on a déjà ça, le livre. Ma Mélodie, vraiment. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. C'était un peu ça. Moi, ma question à Bisso. Yaroye, bah, moi, identité en déco. Yaroye, bah, quand même, papa. Nzamba Pesobana. Pesobana. Et Zamala, une année, ça l'a rodé à nous. Vos accords passion. Mais, ming, vraiment. Et Zala qui, ndeko na yo Saint-Tiche ndazali na posa na ndazali na posa na yo azali na makambu esengela ki ayebisa makambu tozali ndako mabopo aneta sola na ndako ngapi na comprendre et comme c'est un amour pekaka pour na tout nie pe ba genre ka ba question na pourquoi pour solo na ndeko habiter maman wechi na lingi puis ezala na TV. Ça, pas de problème. Non, yoka. Obanga te? Non, banga ndeni na ibino makambo so na ngati. So, bien. Vraiment, ok. Maman Elodie. Ya. Yebise maman soto yebisi ngai ayoka. Ngana otala bino kaka. Merci, maman. Ah, grande sœur. Soko moni naboyaki kosola na ndako naye na mbala moko na émission ke oyo nga nayokaki nayebi te soki nalobaki na explique na ndako okokei kozwa kimia ube ndenge nini. Grande sœur bando ozwanga na ndako na yo nde navandi ti lelo soko moni pena lelo keloko eye nakomi nango na émission po ekomi ekoshoke nga mosusu na butu mobali abimaka na chambre bimi na salon abafungolaki porte kwake kosuba ava bima ka nde nalalaka na nga ye abandi kosimba nga na nzoto bandi kosimba nga na mipende sutuka na ganga makambo nyonso te ya makambo ya koloba ngo na
neti pe pona mona ba caméra eza liboso na biso wana eza makambo ya foyer nanga makambo mosusu fo tosola po toya bandeko towana ekara mingi toyebango bien toya basi toyebani basekret ebele mpo tokola esika moko na biloko mosusu yeba biloko omemana na baplateau boye te fali oluka ngai take ndeko na ofanisa ngai wana ekara mingi te oui ok jamais ko obimisa mbamo boye oya na miso ya bato boye mbamo banda obimisa badefo eza na ndako na ngai mama seke bino mpe ozalaki ocourant ya problème yango ti bobenganga to ndenge nini pour être sincère oui ndeko aexplika biso me ngai moyena nayebiso yango eza te na préféré oyoka yango na monoko ya ndeko na moko mpo ezala mwaki mpo na ngai naomona continue kutu ta oyo alinga continue te mpo eza kosali réputation ya ngai na mobali na nga po te mpe ezotala biso mais azolobala kasi makambo ya mobali na est ce que otikeli eton te mpo oyoka ye déjà on est déjà à la télévision est ce que tosala ndeti ndeni kasi merci mobali no asimbanga na mipende na sutuka nina ganga mobali no apekisinga abimi asubi azongi mbeta akara deuxième fois auta mosala ya na moi kutanga na ndako naotala tv kokota na ye ka akoti bando ebisanga sentige naza na makambo futo sola na yo makambo wana soko nzimi yango lobi lobi okoma lokwa ndeko na ndenge akoma na ofungoli ba maison na kosala oma makambo ebele na vie donc aloba loba keke ebele natunaki epe makambo yango eza nini ozulinga kopa mosala obe nini alobi nanga te nazuli okopa mosala te nazalaka na posa nakoma kobima na yo lokola deuxième femme na nga naosaelo maison wana ti banda oteka na olinga kute elodi ayeba na napesi yo mbongo ya banda oteka na maison wana avanda ye pembeni na nga namoni azopusa na nga mpe nazokima atelemi abandi koembrase nga abandi kosimba nga na mabele abandi donc nasantaki pena lisusu te ke nakontinue na ye façon alinga amemanga mpo elingi ememanga na lisumu bimaki kobima na nga na bima libanda akompone dayake façon na banda daya koloba na ngai na ganga bavoisin bayoka namoni na place nabebisa na réputation na ye na kati ya lopango malamu toya nango na émission ana plateau bazula biso solution yango esengaki ntango na explike bango esili nasengai babenga ye mpe mobali na yo azalana ayoka oyo nga na lobi oyo nyonso tomona yaki awa est ce que ozoyeba ibrahim yango aza nani epa na nga ti ozoloba biloko ozoyeba no ibrahim yango aza nani epa na nga mpe tozofanda na nsima nani na ndako oyo toza po ata natekaka na soutenir na ndako na eloko teka ye nyonso nayoka ye est ce que ozoyeba oyo ozosala ozoyeba ke bato baotala biso ozoyeba ngo nga na ndeko na yo soki mpe eza esolo mpo nayebi te wi naoyoka nde oloba mpo nano betelanga ta lisolo moko te nde tofandaka na yo eloko ne ezangaki oluka nga ndeko na yo tofanda na yo sola nanga so moni nakomi nango na niveau oyo namoni ke trop c'est trop mpo nga nde naza boye nakomi nanga pwe ya obima na ndako na yo namoni ke mobali no niveau tokoma okende esimba te funa bima na ndako na yo nazonga
tellement nazonga na famille na boya kike na mema message on na famille pour na yebi famille otobotami nango na yebi façon linga ke éclater na yebi pour maman lek nini we linga ke salam na yebi nini linga ko malibala na yo yango mona yaki nango na émission na place na ke nango na famille ba baby salibala na yo na yaki nango ana plateau émission bazula biso solution ngalo ko nazo kenanga libala na obotika na kimela mobali mais konsi na ngeza kana famille ke na kolinga te batsinda lisusu mwana moko na ndaku na yo nazoyeba te namiloba nini nasala nini na oyo nazoyoka po naza lisusu nga te esika na fandia ezolekela nga na oyo nazoyoka soki ezalaki ate mpa moto mosusu na mpo ndima mbe mpa ndeko na nga mo propre nazomona ngo lokola ndoto. Siko maman, nalobi boye, makambo ndeko azoloba, tu crois ou tu crois pas en fait? Est-ce vrai que mobile n'a qu'au samamba bon? Nako kozonga no ndambu na ngambu ne. Nako kokotela pe mobile à 100% te po mibali bazape. Na ba comportement na bango bizarre. Mais là on a zone ndima te po yenda za ndeko. Ne fallait pas ya na ngoli sur TV. OK. Et là on se déranger maintenant mais pas né yango wana. Il fallait pas ya na ngoli sur TV face à ça ngamo ko. Donc regret nous à place. Il y a ma casse yango wana. Mais quand même tu es sûr que mobile no peut faire ça. Na zape sûr te pour naza na ba nazo confirmer non te mais eloko zo swanga na nde yango wana. Kasi prévésant de kono kono. Oyebi quand même beaucoup là na nengo yolobi. Oui, na yebi. Est-ce que akoki koko salika muka bongo réseau ezali nazo douter te. OK. Côté musu nazo douter te. Ya par hasard ozoluka ka te o remplacer muninga. Na ko sala ngo te po azan ndeko na ngai ya makila. Aza mutu musu te pa na ngai. Mama nena mama na nga. Baza tata moko mama moko propre. Na ko to benga ki. Mobali na yo? Oui. Oui, to benga ki. Na ko sala ngo te na remplacer na ndako na ye. Na sali kake na ya an émission na bimisa vérité oyo. Po mobali na ye. Na ko ndeti ngala par na ngana olingaka ngo lisusu te na famille bazwa lisusu mwana moko ko mwana avant de pas na bango na olinga ngo te. Po mobali ne aza déjà mabe. Ya po to moni ebele ba cousine mona cousine moko azoluka bebisi na libala mninga moko cousine moko boye vi ke bobi boza pe génération moko eza moi ekoza pe possible te mais nazo tatone kaka ya est-ce que osoyo ka dia mobile no déjà na baje ya basi quelque part na koti na foyer na ote m'excusenga to lo bakaka osoyo ka dia mobile no na baje ka makamba bongo mama no yokate. Attends, aux première fois. Attends, la téléphone, moi, j'ai mon jeune fille. Nazaka na tiki de contrôler le téléphone à mobile. OK. Nazaka na conscience. Voilà, oh là là, c'est très compliqué. Je pense qu'il faut que tu mobile pour que tu me la vérité est à côté. Est-ce que ndeko mobile azoloba ndeko moi c'est plutôt azoloba ya solo toté papa elimote la ngaso ki papa sakomi. En tout cas so papa komi madame excusez biso to benga kié so ki papa sakomi en tout cas yene muto confirmer les biso so ki makambu ya senti chazoloba ezali ya solo et kozala vraiment malamu mingi na lolenge ya bongo. Siko supposons que makambo yo ndeko na moi salobi ya solo position na yo nazana na poso yoka nana poso kuza confirmation vous avez la confirmation donc pour toi moi aux décision il faut yoka on a matoi na yo moko. OK, d'accord, merci beaucoup. S'il vous plaît beaucoup c'est là papa parce que maman lobby bon pour naie il faut ayoka s'il vous plaît papa. OK. Bonjour, chérie. Comment je suis OK, solo tout le temps la poste yoka mo penza ça pour ça yoka mo après ça va pas citer bon ça va pas citer pour ça la va pas citer on yoka c'est solo tout le temps Maman, problème nini? Chérie, moi si na ngazo parler
qui Cynthia. Je comprends. Non, la comprendre qui n'a tout sauté comme Cynthia. Yebisanga ona zoyoka yebisanga inanwa zokoka mama oza moninga na mapasi ofanda po tosola na papa boye osola na papa mama bino ndebonginga awa no oui ngam na benga boyebisinga mwasi na nga zanga baproblème ya kosimbanga na nzoto boye natiki lisala na nga na ye awa deja na émission ozomona awa nakoti na plateau nini oyo olukaki epa sente yanga naza nango te yebisanga no na ye ozoluka epa sente onga naza nango te nakoka ekosala nango te ya sente ya nini telema mwa moke pardon ya sente ya fanda ku papa fanda azoloba nga nini naluka epa sente okoyebisanga mbala moko parce que ndenge ayambeli nga boye seke problème ezali nakofanda problème tosolola ya ofanda boye na okokosola bien te Maman Elodie, s'il vous plaît, yaka. Tika notre papa, pardon. Tika. Papa, yo fanda. Prenez place, pardon. Yaya, yo fanda. Merci. Papa, n'a pas ce bonjour. Bonjour, maman. Disons tout bien, ça que pour oser un problème, il y a naluba okabongo, il y a basini balé. Non, moi c'est dans la moko petite sœur ya moi c'est dans petite sœur moi c'est dans. Oui. OK, d'accord. To bengisio awa ptiomoni madame no azokanga obongo parce que petite sœur madame na yo to ke na contexte wana oyo ligi yene mutayene mission ayaki ko révéler makambo epai ya madame na yo makambo pe yo yebi yango. Papa comment on est? Comment on a Ibrahim mais c'est Ibrahim Mathias. Ok. Papa Ibrahim. Boye bani nandeko. Maman, bavanda ke pa na ngai. Elodie aza mwasi na nga, Cynthia azali leki na ye na famille. Bavanda na ndako na ngai. Wana nga na yebi. Mais siko ya koyeba na oyo ya mwasi na mobali boye bani bongo? Nga aza na mwasi moko Elodie, yango na rappela ke petite sœur ya mwasi na ngai. Na yebi mwasi na nga moko Elodie oyo bobengeli nga boye aza na baproblème ntongo nayebi kaka mwasi na nga aza na baproblème yango natiki na koye kosala na rejoindre bino ya sete yebisa yaya donc tonton Ibrahim Cynthia keba kolobala ngana Cynthia keba ozomela kebisanga pwani mama bobeli nga bobosala na bavanture ozomela kebisanga pwani papa tika ya loba yo fo kanga sikolimo kebisanga pwani na yene mission à la plateau pour ministre vérité à ma bena yo ngana yana ndaku na yo ndeko ya mwasi na yo mais yo koma kina poso ba dobima na ngana koma mwasi na yo ndani yo c'est quoi ça na ngai bien mama na ko yo tout ça tu vas trouver la date oh na la remaka kango parce que la mode ni yo ya ça na moi pour c'est ni na yo mwasi na nga s'il vous plaît papa Ibrahim s'il vous plaît est-ce que c'est solo tu as le couteau azuma makambo le couteau non pas solo makambo la longa na ndako na la mission place ba tembele ko na mission ka le couteau so te me poser na tsara musapino après tout et grâce na o nyo so na zuyo na zo ko na zo de sombre ba bilamba ko boza mo bali mabe na yaki na mona mission pour ça bana na mona famille yeba ke libala yo na moso ne panzana yo nde nga panza libala na ngai ozalaki nde na posa na ngai naye kokomprendre yo ndo baye konfine ngai kongo bolanda ni epa na yo sheri ozondimela leki na yo eske nga na odepi tozala basheri mama na kobetaka na kobeta osimanga na lipende na okosa wangana oyenga banga te Jésus chéri yo mpo ndimi makambo ya boye ngai na yo depuis tozala basheri avant tokoma ndako moko oyokanga deja na makambo ya boye non yo oyokanga deja na babétise ya boye aza ndeko na ngai Papa Ibrahim, est-ce vrai makambo ndeko azoloba ki basa ye aussi mai na mabele boskize la vérité tout monde a caillé est-ce que c'est comme tu aussi mais la partie intime na ye et tout consort on proposa que comme moi sinon est-ce vrai ta femme est là
si c'est vrai, Dieu la vérité, que c'est vraiment, c'est comme moi, c'est un bolim, mais solé à Rolobaki Makamozo, le boye bien côté. Maman, talanga bien na Kenya. S'il vous plaît. Talanga bien na Kenya wa. On a bima libanda tena zo moi si mususu. Pourquoi on a ça là et pas les qui moi sinanga. Est-ce que là na tuli? Ni on a ko landa pas moi so. Ya ça na po na ngai. On va le couper. Eh maman. Alors comment on dit qu'on peut faire ma bêtise à Vandi aussi tant ya ko yoka ko bengi ngai ko bisanga makambo. Moi si na yebi ko za na film prono na téléphone. Moi si na yedango. O tena na ondeni. Uzomon. Nanga yende ko tege ba. On a fait fuyango. On a fait que ça va film prono na téléphone. Bon avancer de vous. Donc Saint a préparé qui makambo nyonso pour détruire couple na biso. Des chéris aux amaïel même minute aussi les maïel pourquoi. Donc toujours l'anda maloba Saint ça zolo. Donc on n'a pas kalina. Donc c'est comme si on disait une déconnerie. Et puis maman n'a regretté. Donc aussi quand il y a de yoka makambo yo peut ça te conseil que beaucoup de makambo l'émission te bon qui encourage à famille. On dit ni peut devant ma caméra boye. Les qui moi c'est là baba bêtise pour la live. Maman naza mutaba jete no mon labo. Na ko tcho na passe kaka sikoyo. Naza responsable na musa na pete minene no mon labo. Et puis naza ba relation na ko faire souffrir yo. Faut yo niveau de toute réputation na ngai. Yeba ke ngana ko samba na place na ye ko ngane na ye ko luka bango. Ko ça va musala bote maman. Ngane na ye ko luka bango na ye misa vérité na yo ya mabe na yo. O ko tcha na problème pour o yo ko samba moninga partout ko kende. Na ko samba. Yo ça pas samba na ngai. Non samba na. Yo ça pas samba na. Partout ko kende no samba na yo. Maman là je porter bino plainte. Na moni explica oyo. Bino ni na so ko samba. Est-ce qu'on me parle pas? Comment to ya ko to si samba? Na kosi ça bino do papa. Na na kei na ko porter bino plainte ba soda ba zo ko bino caractère. Mais pas awa to ya to sola. Soki makambo to sola. Policier. Voilà la je suis. Yaya, je pense que mobile na uto ya oboni réaction mobile na yo yebi yo fandaka na ye na ndako oyebi ndenga salaka par rapport ya façon na ye par rapport ya attitude na ye omoni yango ndenge ni wana papa Thomas Kota s'il vous plaît à Kota pour que Tomeka koyeba qu'est-ce qu'on peut faire parce que Yaya ndeko mobile akei. Mais moi si à son rôle papa Thomas oui je sais il y a quand tu as 2-3 minutes au côté peut-être tu peux porter quelque chose il y a important et pas un maman nabiso parce que son attitude les autres à la peine moi bien té par rapport à ça et cause à la fois maman mingi soki papa Thomas Koti Yaya siko déjà tous ali bossa ba caméra batunyo so basi ba yebi vérité. Nengeza boza déjà suivi famille na bino bakoyoka peut-être pe bo bande comme sou bakota na bino boza na ba camarade boza na ba réaction ba relation na bino plutôt na lobango yo poza na relation oui boza mobile non na mobile ce que son mobile no yo ki makambo dans le website qui pas mobile ngesi OK so mona ko bana ko ya awa mobile na ko kuzanga ke kende l'émission ke pesa rapport wana ba vandisa bino de mona kometi. Oh oui mobile non on voit ça bien pour mobile mususa olobaka ozokosa ozosala bo c'est que yo bimala mobile ndeko na yo c'est que est-ce que papa Thomas n'est pas là papa Thomas sate Yaya sikoyo ta place to komi c'est comme s'il y a quelque chose yo na ndeko mobile na mobile ndeko na yo naza problème na on a eu une ça on a bandé ko remarquer na ndako na nini to na moni que na remarqué no ko ani ça la ma deux fois donc ce qui peut naza ba genre ba fille oui bonjour papa Thomas s'il vous plaît prenez place je sais qu'il y a des rangements manqués peut-être 3 minutes 4 minutes oui vas-y ndenge naza bosso za ki ba genre ba fille ba zaka misu mai akokepe ko bimananga OK akokepe ko bimananga. D'accord. Papa Thomas, bonjour. Bonjour, maman. La personne de beauté,
Yaya soma kasi kaka papa fanda. Téléphone na ngai. Papa fanda. Papa na. Papa est-ce que fanda? Osali bien papa fanda. Papa na obi. Maman nous on a regretté. On va sortir maman. Pourquoi accorder à ta une minute? Accorder à ta une minute. Pour trouver les cambos sur Papa Thomas prenez pas aïe 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 aïe. C'est très compliqué. Voilà. Papa Thomas, je pense que tu as suivi quand même Bandeko Nabiso Bayela Kibiso Awa. Je sais que c'est très compliqué. Normalement, il fallait mon balazala Awa. Mais Togogi qu'on retenir était, c'est son opinion. Nengabi. Bon, comprenez un peu Biso, Bino Batuota, Biso Nandaku. Non, il fallait kaka. Il fallait kaka Motsura Siniki. Il faut retika enano. Ape manano. Akitsakanda. Et puis, tu ressens que la monde est coca. Mais quand même, tu as deux madames. Au bazar, Bosso Nabiso Awa. On colle au banini rapidement, 2-3 minutes. Merci, Maman Wichi. Ok. Les Camerounais, ils sont tellement bizarres. Papa, déjà, n'est pas siliki accueilli. Mais c'est clair, même, n'a mis sur la bâtiment, avant d'avancer dans le pensée, je crois que la maman a concerné. C'est motivation ya papa ta bando sala makambo na bando banoni. Abande ko lobananga soki na sali yango tokozala kimia mais moi si na ayeba ngoti. Tokozala kimia na sens ni. Afungwela maison, akosala nga makambo bien, moi si na ayeba ngote ezala comme secret ya nga na ye. Ngala boya kipona yebi ndeko na ngande na koli na ye na yebi ye ya yebinga na koka ko tuze biso bana te na mona ke so même ngo mbala moko na famille ko ina mobali pays a un problème na famille pour mutu to te émission na yebi genre famille na biso on a ba qui vient mener kende l'émission na plateau ba pesa biso conseil do mona ekibo parce que fallait bon comprendre pour la ligne a weli si ko tomboka mbala moko a weli si ko tomboka pour la ligne. Bon. Et là, on va aussi dans la binomi balé. Le quoi boza makila moko boza bandeko. Boluka kimia ezala entre. Papa, alors bien. Asoka ikenda qui on a famille na kozana problème. Mais déjà, dengue salami boy, famille de Jésus pour yoka. Erebimi de ali banda boy famille yoka te. Problème de Jésus. Siko na ina tuna question maman. Na nyonso yo suspecta ata eloko monte. Ata eloko te papa nanga. Nazana idée ata eloko te. Donc tokolo bake matongo ozonga pokwa o landela mbali. Ozonga pokwa. Ozonga pokwa chaque jour des amis kolo nazonga après avant 15 heures nananda. Mais ngana ko nakolo banoboy. Cynthia azande kona yo. Kumisa kutu nzambe ndenge mabe salemite maipe sopanite. C'est-à-dire ça preuve ya bolingo ya makasi oyo alakisi. Parce que zana mususu toyebi bino basi lolenge bozalaka. Si tu n'as pas genre ba proposition à bongo mususu pa kondima na ya bito sala kaka mutakoye bazate. Mais yo au moins alakisi grandeur ya motema na ye aboyi kotayi makila na ye oyo zandeko na ye ko tenir ye rigueur te. C'est que ceux qui aboyi ko sala ngo c'est que azana estime ya makasi pona yo pe alingi yo mingi nde o toko sala ezali kolukaka akimia ezala entre bino mibale parce que sur le bio côté n
o gagner le côté na nyonso wana. OK. Donc kande toyeba cause nini et motiver papa pour asala makambo wana. Parce que koyoka maman Cynthia kuna lobi abanda ko simbe déjà mipende a proposé déjà ce qui o ya lobaki wana mais ye papa a wangani. Mais une chose est certaine on ngana yebi et ça que maye ni kana apambate. Très bien. Ce qui misolo et betami ya jarwana c'est que d'une part il y a quelque chose où et vous allez salemi ou causer makelele we ezala. Ngala kosenga bino boy comme solution ngala ko pesa ezali na comprendre que papa akoki kondima te. OK. En pleine scène boy akondima yango te parce que tout homme nyonso alinga defendaka honneur na ye surtout na likambo yo. Nazolo bango parce que na ye je suis un homme comme tout homme na sia mokiliawa. On bali nyonso ata sali gaffe moko boye akoki kondima ngo facilement te. Surtout effet déjà ninga bimi ngana kosenga bango bazonga ndako je crois na koyanga moko yo moko koyandako siko di côté ya maman na mobali na ye debi siko kokende il faut na kende ndeko na biso Cynthia azonga na famille pour la paix pour na kineza il faut azonga na famille parce que kozala zala wana peut-être toyebite ekoyi kozala ke eza ya solo esalema ki ndenga lobi 2 ekoyi kozala ke eza lokuta emsuba kozala ba montele likambo na nyonso wana siko eza na eloko moko pe ya mabe ekoki ko se préparer na défaveur ya ndeko na biso ndeko aboma libala te papa te aboma libala te. OK. Lokola lobi ki atikala na ko suspecter te aboma na libala te. OK. Parce que jusqu'à là preuve exacte. OK. Ndeko lobi l'accès sur ba preuve ba ce qui ba film na téléphone. À part wana uza la preuve ni lisusu. À part wana preuve na ngeza ka kidenge aya ngosimba yo. Preuve na ya makamwana eza yemoko preuve de preuve. Donc c'est-à-dire eza l'histoire moko eza likambo eza très vaste. Donc toko kata ngomba mona mbeli boete. Siko o na kosenga na mama na diskombo Mélodie. Oui. Eloko na kosenga na ye ezali afongola misu. Na kati ya libala. Aza mwa misu mwa pete. Te pete olobi yango bien. Do akozala za mwa misu mai. Mai. Akumisa kutu nzambe parce que komona ya ba preuve to boya zo kenda ngona mozindo soki ezalaki bana na biso oyo ya lelo bana tike na vitesse moko ya maluku ya iPhone mke mama we iPhone mke voilà merci kola oyo c'est-à-dire ndenge Bible lobake Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre oyo azwango comme moi avertissement au nzambe apprécié par rapport à libala. OK. Si réellement alingi libala wana et kalingi mobali wana a se basé na ba o ezalo ko ba indice yake afongola misu. D'accord. Azala une femme sage ou azala misu ya kofonga mandenge proverbe 31 zolo va partir à 10. Ndenge ezolo belake moi si malamu ezali o aza éveillé à l'amkakava. Ko l'amkava wana eza signe yake a yara ba besoin mususu na ebité na fongola ka parenthèse mama wechi parce que ezali solo là na ye après émission ezala bien. Après émission peut-être na ebité so na ozo temps lelo. Ata donc la za awa je crois na profiter ka na lobele yango. Et qu'on soit moi tami. Tami te 1 minute ou 2 minutes ezango. 1 minute papa. Maman a dit sur Elodie, nazo condamné na ngayo te. Peut-être ça ba moi négligence à muke il faut zalater et continuer. Parce que mibali ndenge tozalaka boye des fois benga biso les chasseurs mais tozalaka ba chasseurs te. Mibali azaka na posa tout ta a okutana na ba surprise mo même na eloko a mesara nango. OK.
Parce que trop d'absence, trop de vide, il y a un des poussins cannibales, bah déconnaka. D'accord. Donc ça signifie tout que maman il m'a kindaka et moi j'ai arrêté non pas mon ake petite sœur Aza permanente. Aza permanente. Voilà, parce merci beaucoup. Il faut ça moi au mobile a sali ba avance. OK. Mais akena na acté. Voilà. Il y a fond la mise pour acter ça les matins. Voilà, merci beaucoup Papa Thomas, merci bien dit. Je pense que tu vas prendre maman après l'émission. Bosola na ye yaya na siroyoki l'homme de Dieu, Makamba Lobi, na habité quelle est ta décision? Décision avant d'anandako. Abonga yaya. Libala azipa mabulu. Ya olobesa te? Ah, aux c'est ça. D'accord, bien dit, très bien, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission. Je pense que l'homme de Dieu a presque tout dit. C'est que ton conseiller Kakana Bandeko, Yaya, Zonga na parcelle et à famille, Ozongi, na Libota, je pense que Yaya ayebi ndenge nini na koarrange na mobali na ye longo na basali na nzambe lokwa loba koloba na ndaku ayebi nini ya koloba afongola mwa miss ezwa mwa mai. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je pense que tosuki awa pour l'émission oyo. En tout cas la banda kubino mo bo juger comportement ya papa sur le plateau et ça côté makamto ebisabino aloba kite attitude ya mutu kaka et la kisaka déjà que mutu oya yebilika. Voilà. Voilà, on a conclure. Bon, on a évité ce bureau pour conclure. Voilà, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Ce qui est soit zongité, Ngalabino, Tokutani, Balasima. Bye. Merci beaucoup, Papa Thomas. Merci, Maman Lodi. Merci beaucoup, Maman Cynthia, pour ta sincérité, pour sauver le mariage de ta sœur. En tout cas, Nzabe Apambola Bisso, Apambola Piba de Kolandi Bisso. Bye. Shalom, shalom peuple de Dieu, de partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ, bonjour, bonsoir. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache consiste à visiter le veuve et les orphelins dans leurs afflictions. Yango ememi biso katinao esika. Ngonga yango, taya malamu yango. $1 na yo, $5 na yo, ekolesa banetike, ekosombela bango jus, tolingi to fete na banetike, maman, erozo bongisa elamba, erozo bongisa lipapa, erozo bongisa loso, pour la fin de l'année oyo. Non, les affaires ya bana, tozana banetike, $1 na yo, $5 na yo, $10, pourquoi pas plus, ekosombela bana wana mwa sandal, ekosombela bana wana mwa soso, bako fete longo, toko fete na bango, toko tisanzambe nyongo. Parce que le biaza papa ya borfelin, biso toza bana ya nzambe. Tant toko soutenir bana wana, tozo kotisa nzambe nyongo. Bano bazana ba papa te, bazana ba mama te, biso nde ba papa na bango, biso nde ba mama na bango, ba yaya na bango. Parce que le Seigneur déclare qu'il est le père des orphelins. Et nous, nous sommes les enfants de Dieu. Donc ces enfants-là sont nos sœurs, nos petites sœurs, nos petits frères et nos enfants. Bengi batu nyonso ya motema malamu bana nzambe bisika boza bano balia bano basepela na fin de l'année awa bano bamela mwa jus bakopambola nzambe pona bino oyo ezali coordinatrice ya fondation Sheila Mwanda de na yo auprès na bino kobondela bino pona tosunga bana wana basepela nzambe bakosepela na biso. Merci beaucoup. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pasité ya kolonga la statue ya locateur. Pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibwa à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc là déjà benganga la lombango po oza pesika na yo. Bino mo bomoni kenga mo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali
esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te bibwa donc entrée à station bibwa koti 10 minutes et belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226.